to benga na ne kaka mais non peut to kudana te. Ton micro, je ne sais pas sa sincérité. Et, Maître Armand Lokeka, je suis le petit frère du défunt. C'est sur cette qualité-là que je suis là. Et na Lingala, Nazale qui a juge Raphaël Yanni, au Autuko Tikabiso Nabuto. Ba Bétier Massacité, ba Tobaye, les hommes armés, les hommes inconnus, non. Il est mort et cause Yaliwanae et Koebana, parce que il est mort. Et nous ne pouvons pas vous dire maintenant là que Akoufa Kinatel, mais ils ont Makamboya, homme armé ou bien homme inconnu. Akoufi, Tokoyeba, cause, tango toko exiger pour que bateau baebi Makamboya ko examiner bakor, de quoi il est question. Est-ce que Adalaki Kovanda Awana Baka Non. Il avait un garde. On lui a ajouté ça. On lui a ajouté, c'est-à-dire dernièrement on vient de lui ajouter des gardes. Quand il a commencé, pour ça l'office et président et à la cour tribunal de grande instance, on lui a ajouté des gardes. Et ça n'a même pas fait longtemps qu'on lui a ajouté ces gardes-là. Il était bien portant depuis dernière séance. Bon, mon acquis, la Zagina a procès à lundi. Donc, cela nous rassure qu'il était bien portant parce que Naloubi a Zagina Moussala, à rendre Baorna, Senaye, à Salim Mahamoufala Sala, à Zonginda. Il n'y a rien, ce qui est que je n'ai pas. Nous n'avons pas préféré qu'on perde Réan Abisso à cet âge et à ce moment. Je n'entre pas là-bas. Naza pour Namakambo, il processus T. Ça n'a pas été, ce n'est pas bon et ça ne nous arrange pas. Il faut perdre na ajo et Penangonga. Le processus, nous n'entre pas là-bas. Merci. Ok, ngai Maître Gauthier Aouka, petit frère ya Mutu Oya Tikebiso. Bon, nga nazalaka ipa na ngai. Baebisi ngai à partir à 1h. Nazwaki transport vers chez moi, vers la maison de mon grand frère. Nde naye toke naye na morgue. Tokomi na ces conteneurs. Après quoi, dans ces conteneurs, baebisi biso que place espace est shooté, nde toke na Kankokolo. Totiki corps na morgue. Le reste on va voir après. Mais spéculation au bateau bazo sala. Comme pour dire que Akoufaki n'a bansasi ceci. Non. Akoufaki. Mais c'est après autopsie. Les tokoye barel bon so Akoufaki nanim. Bon, constamment qu'on a ça là qu'est-ce que les boumoué vimbi makas et puis makolo et komi mwindu makas tango bazaki kotiaye na mok. Il y a de quoi conclure que peut-être Akoufi Nanding moko autosépélité. Ouais. Azana ba garde, azabaza bangwana bazali banda, azana ba policier, obasi ba pesi ba vandinaye, azali na bango. Non mais c'est mon grand frère, je suis avec lui à tout moment. Nazala Kanae à Ernios. Bon, message de Copes, c'est de constater que Mutu Oyo, Azalaki est un homme important dans la famille, à Tikibiso, arme à la main, à Koufi pour l'intérêt de la République, parce que à Koufi Namoussala, je crois bien, Batu Oyo Baza Bakonzinae,
savent ce qu'ils peuvent faire. Soki Moutakufi, arme à la main. Merci. Toza na Timas na Bandali. Résidence ya vice-président ya juge. Autant que ça, ma caméra. Et ça, se passe au monde, une donation est tondiawa. Nous tous allons lundi. De ça, je vois qu'il lundi, na buta na malade, on a ressenti ma clé à couper. Nous, moi, biso de tondia. Ça, biso pas. Tosu kaskora. Toke ndia. Toke wapi. Na mama boy. Toke wapi. Toke wapi. Mama boy pena. Siko. Ba mo ko ma biso tu wa. Ah. Ti wapi boy pena. Mamoto là on se perd en moté. To se perd en moté. So va na to se perd. To zala na ye le. Ah, pona ni ti wa boye pena. To senga ndo to bani ko senga le loté. Hein? Mama boye président chef de l'état face à ba quête blorabo. Yemo chef de l'état tata mo sa kufaki alaina azalaina na cinquantenaire lobby. Je ne sais pas si vous avez raison. Il y a fongo la mise, il y a cause la corona, il y a corona. Il y a poison qui n'a pas mais Marambo est sous la boîte. Papa, mbote papa. Ngana lobi na na kanda oh papa jijo aza papa na biso na Timas na Bandal. Biso bana Bandal to siliki po ezalakate. Ki chasse comme bolai bola muki Moutakufi. Bolai bola muki corona. Bolai bola muki boy. Papa na biso jijo. Alokola yo kamere. Yo lobaki na jiji juwana. Ki alokola bengisa mille komona. Le premier juge, tu retales les 5. Ceux qui les 3 balobi, ceux qui kakabote avocat Moussou, qui est bandana à la bandale. Nous sommes fâchés. Papa, les Cambouis est surprise makasi. Boni papa oyo. Azolo ba bien, pour na bolambu ya peuple congolais nyos. Azo défendre makambu kitoko. Kamera ya mimoni nani. Nul n'est au-dessus de la loi, papa. Azolo ba pour balobi, il faut pas bengi sa ba témoin. Balobi li kambu ya mita azolo ba, je vais allumer le feu. Feu ngone o ya pelisa libiso. Papa ya azolo ba kitoko boy balalisi e boy pona ni. Oya ya bi poison. Yende libanga. Papa, président a sécurisé nos juges na biso pour pas continuer musala ngo pe bien. A sécurisé bango. Papa, il faut continuer comme la souka. La mère il faut y paquet. Azape na sa ya mibeko. Merci papa. Mais en tout cas, bon, vous avez surpris. Nala qui na butu 23h, baki na juge hôpital, na 4h, maman est au juge à Koufi, toi qui est étonné. En tout cas, tu sais pas, nous sommes des Congolais. C'est le premier témoignage. C'est le premier témoignage. Bon, en tout cas, voilà, na koye baté mais juge allait bien, juge allait bien. Na yokana nuté, yokana na tongo, na bimaki. Juge aye ko bima, na reta ko tumutu ko côté na katanda ko soyer. Tu comprends était mutabimarani normal. Tu comprends na pourquoi tu yoka ki bakena hôpital juge Koufi. Na mona ki papa na ngai, na mona ki aza voisin na nga. Donc na sepelité pourquoi parce que mutazo défendre cause ya mboka. Mutaibi aibi biloko ya mboka na biso. Nous sommes des Congolais. Mutaibi mbongo ya mboka. Bazo sambisa donc il y a des morts bat bakoufa. Mutalobi que je veux mettre le feu. Feu yango à la question congolais. Puis là voulait abomara tout le monde tous les juges à Congo. Pour atikala na biso y compris na biso population. Pourquoi parce que azo richesse en mboka o. Donc bataille c'est bon balingi Congo za ya bango. Biso ba petit peuple to souffrir pour na bango. Do ba yibaka mbongo ya mboka oyo ba bomaka batu. Biso to koma le roi bangombe ba koma le roi batu. Donc ngomba la valeur plus que nous. Et normal te do bango ba batela ngombe ba poisonner batu ba boma juge ba bomie na poisson eza poisson. Mbote papa ezalaka te tolembi. Oya makambo banga bazosala bazoyiba mbongo ya mboka biso to souffrir. Bayebi tina bazowelela poste wana. Papa ya batu tofanda kane bien.
akufa nini po aka kosambisa batingeli ye poison kamere okokufa na prison eza corona te biso bana bandal corona mpe na biso esili topwaki bakashine lelo desordre eza makambo soni eza makambo soni toloba suni parce que alaka ya biso bafe yango asali nangonga moke po babengisi mwasi na ye nde piese ye fièvre eza mbongo fo azongisa mbongo bapesaki eta anégocie na justice asalaka baorgueil ne feke etina suka kamere tokomona ye intouchable tellement papa na biso ake kosimba pwe mabe alingati kamera na mukila ne fagir bo kamera aza intouchable te aza moyibi papa na biso akoti makambo na ete ake kotiana poison abomie na poison kamera pe biso akosisa biso mboka mobimba abanga nete banal akosisa biso pe na poison mbote papa oui bon biso awa tozalaka na papa chaque jour tozalaka na ye chaque jour atikala kobela te eloko te ka ntango azosambisa makambo ya kamere ndaye kokutana na liwa oyo jour wana mutu nyonso congolais nyonso alandi nde kamera azosamba kamera na RTNC kamera alobi bien que non je dois allumer le feu après liloba na ye wana papa azongi to perdre papa makambo eza clair boko tsanga na ndako ya Félix afongola misu na ye amona makambo eza so ya kobatama te bato bazokufa kuna bazolobaki eza corona te mpona nini na cabinet ya président ya nini ya Félix bato bazokufa bazaka kote ya Félix kote ya kamere bazokufa te tozo comprendre que non kamere azoboma bato na cabinet bazokosa biso keza corona oyo siko biso moko tomoni parce que ekufa esalami na quartier na biso atikali kobela te bakosa biso corona oyo eza poison akufi après un temps libumwe bandi kovimba ozo comprendre eza poison eza likambo compliqué kutu te oui eza poison parce que il faut balandela makambo makasi et puis balandela makambo makasi ba juge musu batikali wana bakoza na dossier oyo eza makambo masekito il faut balandela papa lobi na 17h papa telemaka papa ye na 23h papa piqué maman crise akeya comme bembe eza poison eza corona te babomi papa eza caméra eza moyibi corona eza te toboyi bato bakufa na corona toboyi mamba kashne toboyi ouais mbote le grand journaliste ouais merci vraiment na biki bato balanda Congo mombezo landa liwa ya père na biso tara père na biso vraiment biso tara ba petit na ya quartier quoi a petit na ya quartier do vie sera et à côté biso mo landa via côté mais le vraiment de et puis biso passe mettre avocat au monde des Hollande ndenga zo sambisa kamere asa bulo na kitoko musaizo mo na biso bato do bolongo liviera na senika bo via tiki balifanto sikoyo ebisama famille na vraiment ati bana mikie et puis ana ba garde ne ba azaba ba policier ba mo ba sutuke mokonza longo do na mito bandale ningani do babomie na masasi te po so masasi ebeti bayebaki te population koyeba baje na bango basali ege ya poison toyebi bato baye na poison na Kinshasa papa Fachi fungola misu poison se koti na présidence papa atie mayele na ye eza pasi donc siko bato bakonzi bamukoni ni nakata mboko bako condamner mokonzi donc bakonzi bako condamner bango te ata sali mabe ba condamner te basa bato basali mabe bako condamner te toyebi mutu asali makambo bana bandali bafungoli misu président de la république fungola misu papa atiki bana gouvernement faut supporter bana oyo liloba alobaki ana kotia mboka fe tokolanda liloba ana kamera wana akotika mwa bataba batuni baolela mwana bana mike ya makamolo aosilisa ngotina so kamera kosuki sango papa na biso quartier tozarale bien toza ye biso bana bandal to kweki kashine to kweki to lata lisusu te kamera ko luka ko papa nazoloba en tant que peuple c'est un souverain ya mboko Kabila kamere shadari bangu nyonso fese mobimba balobaka ete soki basimbi Albert Yuma bakopelisa moto kamere na prison azo samba lobby je dois mettre feu oyo azoloba ya kobomba batu yango tosanga président ya république boye alungulela lelo
dans 48 heures Kabila aza na mboko ite na bato na yenyo papa moni caméra fo esprit magistrat na biso futa biso ba billet poto kene match babo juste président ya renaissance babo mira pambara boy caméra no azana babo mai basamisa esu ngamla ko samisa elesu batako bomera mbala moko merci papa ngana zongi lisusu pona ko bakisa eloko moko omoni ngane na boy na 29 na konti 30 mais so moni moko moi ça 40 pona ni moko la biso eza la souffrance bino mikolo mususu to omoni les trois oyo tozana force bo reporter asambate pour prison kobukana papa makambo pende ya kitoko te makambo papa ngalo makambo eza bien te comme on a juge président ko kufa boye eza bien te makambo yo na bandi pasteur makambo na bandi pasteur mukuna lobaki yango so mutanga défendre droit mboka il faut batile poison ba bomaye eza bien te vraiment comment on a juge président na bandali bo papa asamba ka makambo mboka akufa boza bien te président pasteur mukuna lobaki loko makasi eza bien te bo il faut battre président Tshisekedi atem na makambo et qui tourne comment fait-il votre ko kufa combien de personnes va kufi déjà combien de personnes va kufi mukuna lobaki loko so défendre droit il faut pas bomber. Pourquoi ça? Ils ont Congolais, tous à droit mboka lisuté. Donc ils vont s'adresser à la présidente de la République. Tous à 80 millions d'habitants na Congo. Barwande va 12 millions. Barwande matela bisote. Kosovo batu basila ka te to kena suka tina na Barwande to mema bango tina suka. Tous à 80 millions. To mema Barwande tina suka Kosovo basila ka te. Président de la République ayoko. Prends le bas sous, prends le bas. En tout cas, et puis il passe. En tout cas, papa, juste président, Aza voisin na côte de la Bandala, ça fait 4 jours, na côte de Bandala. Mais liwa na côté de la na passe. 2 jours passés, na mona qui. Donc quand on regarde le en tout cas à Koufi, na osenga relo mo pas chef de l'état a fongola misu. A fongola misu makasi pour Koufa boye, le les aller tour il y a juste président. Lobi peut être cause à la tour naé. Donc a fongola bena misu parce que karabato ado sangana bango atana bango confianceité. Parce que ezaka passe. En tout cas sur le bé salama et au salama bien tes distraction. Et au salama te so be salama eza distraction et au salama te na moment o to kuna na makama tango ele kananu makambo to lela ngo après en tout cas ça passe pas mal tout justement to na bandal na timasi bon toza na ko regretter makasi ya liboso vraiment maloba ya mutu ya na tozo linga vraiment pona musala o esalama na ndenge vraiment sengeli po buzo beleke belé de l'autre zali na mokonzi monene wazali na kosambisa makambo na biso ya mboka koyeba kete mabe koti wapi poto zo solution ya obongisa mboka metongo na yango to la mukalelo muto akufi na ye muto akufi aza juge président o ya biso tozali na ye ya Vital Kamerhe nde muto toza na ye nde muto akufi tozali na ye mikolo nyonso sans problème chaque jour comme d'habitude mais lelo kaka kola mukanabiso tomoni muto alali sango na biso c'est que ezali ya pasi pe mawa na kolela makasi pourquoi komona mokonzi monene boye kolala kaka na facilité sirinini yango akufeli donc mikonzi bazwela biso solution ya likambo oyo pe ya makambo nyonso tozali na yango balandela yango malamu po o ezali souffrance na kati na biso